La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Mokili banga bandeko nanga mokili banga tambola na mokili omona makambo. Mokili banga nazoyebisa bino bandeko nangai. Lelo toyo kutana na video moko ya Deborah. Kaka Deborah moko, Deborah ka ona olobela Deborah moko ka o a travaillé ki pa ya Jérémie. Deborah o Jérémie azwa alatisa bilamba maputa pona koya ko critiquer Bella. Deborah o Jérémie alatisa atongela ka modèle ya oyo binani Bella lata ka mukolo bakenda fête ya Major Zolozolo pona koya ko critiquer Belleville. Deborah ka moko wana. Yaya mokili banga. Tolobara mokili banga bandeko nanga. Mukili eza banga. Donc, nalobara na bino, ngato na sala bémission na ngai, nalobara na ndenga mabete, mais nalobara o nga na monaka, nalobara o nga na yebi. Nalobara o nga na yebi. Bandeko nanga, na otela bino video moko, eza ka 1 minute, na eza 1 minute 30 secondes. Boyo ka Deborah wana, makambo ye aloba pona Belleville. Bomona vie. Boza la teka na bizaleli ke soki mutu wana aosala kitoko koleka bino ifo boyina ye. Boza la kana bizalite ke soki mutu wana azo étoile na ye ezo pela. Mama 2024 Gavker to yelibino solution. Bon aba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali si ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi. Ebongo oyo etali loposo vergetu babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Il faut ko tabino jalousie boko ma motema mabe. Na vibo zala na bizaleli wana te. Bénédiction eyaka mutu na ndenge na ye. Naloba toujours na bémission na sala kawa. Tobotama biso nyonso jour moko te. Mutu na mutu ana mukolo na ye abotama. Alors lolenge mutu na mutu ana mukolo na ye abotama bénédiction ezala ndenge moko te. E ana ba famille mususu ato bunjo baluki na mabelo telemi okitio mati ozana o benite. E ape na ba famille mususu ba bondela de apo na bana bango. E ana ba parents mususu ba sacrifier ba vie na bango pona bénédiction bana bango. E ana ba famille mususu eza na ba ligne ebele donc ato bunjo mati. Oko matana ote. Ato bundi okoma soki nde nini otikala no okoma bongo te. Famille na famille, mutu na mutu, tosambelaka biso nyonso. Même mutu na mutu ana libonde line, mutu na mutu ana eloko ne o asengaka epa nzambe. Mutu na mutu ana relation na epa nzambe. La famille,
likamba vi ya Queen Mada boya ofingelango Belleville awa boya olobelango Belleville awa on dirait Belleville ndakenda koluka travailler pa Queen via enani via wana Queen Mada wana bofinga Belleville ana pasi mutu apasi alale pa Queen Mada akenda koluka pongi kuna boyebi nde bofinga Belleville. Mais lelo tondima te ke ba video pe ekoke pe kubima. Tondima te ke ba video pe ekoka kinango pe kubima. Tondima kite ke lelo toko omona pe pou ba video pe bimi o Belleville azolo balo lenge vi akenda ko solliciter ye ba travailler ensemble. Bomoni Belleville eza ko kumisa te. Mais banda kala étoile na ye banda kopela. Donc batu lo kwa ba Belleville e banda ka ke lobi kuna ba collègue na ye ba ninga na ye bele ba kote la ye jalousie pour étoile na ye e banda opela depuis longtemps. Étoile na ye banda kopela kala yango ekotisa batu motema mabe. Yango batu ebele ba kotisa motema mabe envers ye. Yango bomona batu ebele ba kotisa motema mabe envers ye. Pourquoi? Parce que étoile na ye e banda kopela banda kala. Tant toyoka ba video kala, tant toyoka ba analyse bato kala, tant toyoka nde bato banda oloba kala. Soki lelo bato wana babalukela Belleville, nga elobela nga elokote na kamwara nga te po na ibike te. Étoile oaza nango wana, c'est normal e bundisa bato. Pour naïbi que te étoile na ye, d'abord baso combattre ye par rapport ya étoile na ye. Par rapport ya étoile na ye, nde batu ba combattre ye. Eloko wana nga banda na comprendre eloko wana, na koma taba fingi. Na seka na nga kapona lobaka ataba fingi, lobi ba oya kaka. Ataba fingi, video na bango ya kala. Et là qui sait que bazala déjà ba fan moko révolté kande ba lubaka ba balukela ka Belleville lelo par rapport à musala au Belleville a salaka Belleville a format ba te belé même bango moko ba comédie sika bazali belé baby que Belleville a formateur Belleville a so formatrice ba loba bongo Belleville a format bango ebele bazwa formation et pas bela ebele bazwa formation na Bella TV mais lelo bakoma motema mabe lelo bazwa motema mabe batia liboso lelo bazwa motema mabe bapesa yango place bakoma ofinga mutu lokwa Deborah na otela bino video moko avato kota pena musika Avato kota pena musika analyse na biso na préféré na tela bino na vidéo moko to landa na Deborah to landa na op Deborah ngwa lobaka pona Belleville kandi bo comprendre que lelo pourquoi Deborah abaluki la Belleville soki kutu tata na ye oh Jérémy Deborah benga papa na nga Jérémy eza ba comédien belé batika la ka ba comédien ba gag ba oleka kate ba tourner pena théâtre bo banda ne bandelti na suka ba mi kitisa ba do batika na bango na ba gag do pona bango batika la ba van ba mi vandisa na ba gag na tela bino video to landa video ya Deborah ngamoko na en tout cas ngamoko na kamwaki to ngamoko na mona kiango na kamwaki na kana bi boende Tana mona kiango na kamwe na bi c'est comme ça eza boye do liboso eza ka boye liboso alobaka nde boye e bongo lelo abaluka poani boza motema malamu etoile baninga embriyaka bino te mutu na mutu ana étoile na ye sala sambela Belleville a sala badon Belleville a sambela Belleville a tala ba orphelin Belleville a liana bato sunga batu
Ka motema malamu na ye envers bino ka ba comédien. Bomona vie ndenge ezalaka ke mutu mo asungi yo apres oyebisi ye nzamba pambolo yaya atolobe na mutu wana nzamba pambolo na ndenga mabe yeba ke nzamba opambola ye kando bimisi terme wana kaka nzamba pambolo ata yo olobaki yango na contre cœur yeba ke nzamba lola apambola ye opambola ye lelo bobalukela Sherika bokoma otombokela Sherika po ani po Sherika akoma oya oloba ba vérité belé po na belle vie. Sherika na bomonaka aloba ngo te po abondela belle vie atia na scène. Aloba ngo te po alelela belle vie tianga na scène omona oloba boye po opesa nga role aloba ngo po na bongo te. Mais aoloba o aomona. Vu que lelo comédienne ou comédien nyonso fongola chaîne à théâtre. Yango bomoni po batalema, il faut pas créer guerre. Po batalema, il faut pas créer rivalité mo buena belle vie. Po batalema, il faut pas créer rando, po ba créer mokili na bango. Nga banda na timbele loko, na koma ata na yoki ba fingi, ata na yoki ba sali, ata na yoki. Na koma otala kaka. Eza na video moko Jérémie akumisela biso belle vie. Eza na video moko Jérémie asala akumisela biso belle vie. Aloba loba pona belle vie, bela la patrona, oh belle vie aza la patrona. Kumisa belle vie aza la patrona na comment travailler boye pona belle vie asala ngana zala belle vie asala boye patati akumisa belle vie loba bola mwa belle vie. Mais lelo soki ka ye moko mutu akumisa ki belle vie abaluke la belle vie comment ofinga ngana comprendre ka directement que asala on po ye pa comme otalema. Na comment comprendre directement que oui, asala ngo po batala et po yemoko kabwe ana ba fante. Na yemoko ozana ba fante alors il faut créer ba fan. Pour créer ba fan, il faut akoma aluka moi qui rivalité mo boye na belle vie. Aluko beba na esika auta. Posoka beba ni na esika o ya auta ki batu ba olinga ba ndotala ba yeba ba beba ni pourquoi? Eza bongo nde bango ba créer ba relation. Nde ba créer ba rando po ba créer ba relation na ba ndenge na bango. Boboma théâtre binomoko. Binomoko pe abozwa théâtre bo chuba ba mbeli bo vandela musala. Mena minoko na bino boya koloba ndeti mama Teresa obima po ya loba mutaboma théâtre ya belle vie ya belle vie. Mais ye moko mama Teresa na mse ya motema na ye aibi kete belle vie boma na théâtre te to sala boye kaka pona to gagner quelque chose to sala boye kaka pona ko attirer attention ya bato. Tosala boye kaka po batu batia bisoka ye moko yebi. Ba comédie boa miteme. Siko boza na tano audio ngo pe bana loba ki na otsate musupe nga na ni koloba. Boza na tano audio nga tuka mbote bandeko bolanda biso bonjour bonsoir. Akut na pesa ka bonjour bonsoir po boyebi déjà dépendant na ero bolanda biso. Don na ero kolanda biso esiko zali mama papa yaya ndeko na pesi yo bonjour bonsoir ezo dépendre na ero oyo okolanda biso. Alors bandeko bo tutisa mi o bokuti na video na biso o bokoti na mokola lelo s'il vous plaît. Partagez-le ngai na Facebook, partagez-le na WhatsApp, partagez-le na Messenger. Et puis zana motema malamu ya kusabone. Ba abonnement de nga na lingaka. Donc tango zo ko s'abonner, activez biso pe cloche ya notification pour que prochainement tango na oya na ba analyse nanga ekomela yo esika nyonso kozala. Yango bomoni nazara toujours na bizela oloba awa activer la cloche des notifications.
Donc, activez sur la cloche de notification et le côté et ça, le côté. Tant que vous abonnez ou activez cloche de notification. À la prochaine fois, à la prochaine occasion, tant que vous publiez, image na biso et comme il a eu et si kanyo sokozala. Ya on toujours quand vous abonnez, activez surtout la cloche des notifications. Bandoronanga. Tozonga na likambo, tozonga na sujet oyo. Jérémy Shabani. Mutu pena oyo abomi baninga. Mutu pena oyo amemi baninga bakoma ofinga ka lelo Belleville. Mutu pena oyo amemi baninga. Mutu pena oyo atie baninga na erreur. Bakoma ofinga ka Belleville. Et à Jérémy Shabani. Wana lubango. Nataka na ngama ina munokote to na lubango po ya la bongo. Mais bino moko bota bozo augmenter ki songi na monde da théâtre. Kaka bino moko bo maite ki songi. Ka bino moko pe boya sus koto, boye botongi, boye koto bolobi, boye koto bolobi. Toko ta na audio, toko ta na vidéo aussi koyo to landa. Et puis, na pote eza grâce à Belleville TV. Donc, Belleville, ça l'a monté, ma polele vraiment. Ça, ça qui, fille, moi, on monté ma quête, mais elle sous barol peut te jouer na Belleville TV, mais te jouer, mais moi, ça là. Ok. Mais Belleville, elle a capable de céder, puis elle na yo ya ko jouer, elle biso jouer. Nous sommes là pour ça kanini, et bimiso, et ça lopé aux amants moutou. En tout cas, na PC merci. Babonné na biso nyonso bota la Belleville TV, bo continue toujours kota la na ba obozala na kin. Pour toi pe babonné à Kinshasa. Si et belle. Le ba muto e na la Belleville TV. Belle. Merci mo le kate me ba biso na la Belleville TV vraiment. Na pesi merci. Na pesi merci na président na Ilombe pe merci na Belleville TV. Ming ne la lingama ba rola du. Modèle non na théâtre. Modèle. Où c'est ça? La ligne à barreau la douceur. Déjà, si on va la douceur, on y va passer la douceur. C'est belé. C'est belé. Modèle nayo. Bon, mingi natala Black Line. Mingi natala Belleville. On a dit que nanzela na baron vraiment na kitara na douceur. Natala baron makasi. OK. Pour au moins ils sont baron lo ligne au joie. Ka faut tala batouana, c'est ça. Faut tala batouana. C'est quoi ce Black Line en talent? Black Line, ma grande sœur chérie dit que la ligne a kemi. Tangu babanda koleka na bemission po baloba batela bango lichette liboso te. Tangu bango baza koleka na bemission po babando lobaka ezaki teke bande ko flatter po batira bango na scène. Ezaki teke bazo lichette moko bateli bango liboso lichette yango yo ale loba boy non. Babanda loba bango moko na volonté na bango na munoko na bango do bando bima epa na bango moko bando sala ngote po ba flatter Belleville tia bango mais bando loba o bango ba yebi bando loba o bango donc o eza réalité quoi. Mais lelo dans les pamba kaka boy pona motema mabe pona olukaka kotaki motema mabe moko liboso babaluke la Belleville bokoma ofinga Belleville ngana ndima teke na okutana na video ya boya mwa sio Deborah nandima ngote ke un jour na okutana na video moko ya boye ya mwa sio Deborah nandima ngote metala lelo toyo kuta na video mo ya boye e kamu singa pona ndima na ngate ke Deborah ngo akoke koloba boye ke na ndima na ngate mena kamu kaka na kamu pourquoi par rapport à comportement na bango ndenge koma lelo eloko mingi wezo kamu sangeza ka comportement na bango ndenge échangea lelo en réalité beaucoup ko changer te. Mais ça montre que ezan likambu mo ezana mutu moka kota ya buluka succès mabe likolo luka succès na bino pona succès na bino talande bokoma ofinga bela
Pona succès na bino, talande bo balukela belvi, talande bo fingara, talande bo sala, talande bo komisa ye. Likolo luka succès, mais au fond de vous, na kata mina se mitema na bino. Boyebi ke belvi a leader. Boyebi ke belvi aza Simeon kande mama étoile loba. Boyebi ke belvi a pesa ka batu ba rôle o ye moko fala jouer. Mais na ba chaîne monsieur ezala bongo te. Moi to banotanga ba komba ba chaîne na batu a ezate pona linga polémique te. Mais au moins quand même bozo reconnaître que na ba chaîne ebele zara bongo te. Au moins bozo reconnaître que belvi ana motema mo malamu ya kosunga. Au moins bozo ko reconnaître que belvi nda bimisa bino. Mais bolongola ka motema mabe. Bande ko ba comédien bolongola ka motema mabe. Vidéo autant na kuta nango na kamwe. Et comment le quoi tout le monde contre belvi. Et comment le quoi tout le monde contre belvi na réseaux sociaux oyo. Et comment tout le monde contre belvi. Pour mutu nyonso comment lukaka kosala ki mbanda na belvi. Mutu nyonso comment lukaka donc ami sala kana bandenge mobwe. Mutu tout. Mutu nyonso comment ka koluka ko finga. O mona pena mutu ngazo finga bela yo moko tali lobi na mutu ope. Otalika yo moko seki. Otalika yo moko seki lobi na oyo pe. Ya makamto okuta nango. Mais ba comédien boza la vrai. Bino mo bo bebisa musala. Ba comédien bo boma musala bozo ba rando botali boso. Ndesika bo bebisa penza misala na bino. Ndesika bino moko pe bo vandela musala na bino. Bozo rando botia. Mais ba comédien belé ba comprena eloko wana te que à travers baninga mususu ba otale mate ba comédien belé ba comprena que eloko wana te que ezana baninga mususu ba profiter na ba visibilité na bango. Belé bo comprendre eloko wana te bo sala kana sima mutu mais na sima mutu ango mutu wana sko azo kotisa bino molimo moya mabe ya kufinga kabaninga akotisa bino molimo moya mabe po bozala mabe na baninga mais yesu ko azo profiter na ba visibilité wana mais moye boza na mayela o comprendre ango ezate. Soto bito bando tanga bato ba uta epaya bato ba sala na belvi. Babalukela lelo. Baya Gabi ba na kati. Ba Teresa ba na kati. Bijou la reine, écoute, n'en parlons même pas. Bijou la reine. Bijou la reine aya koloba po na bela. Bijou la reine ngai belvi kaka ou rien. Belvi la patrona. Mais lelo bijou awanga na ke ya benga belvi la patrona te. Awanga nango malgré babimisele ba image. Mais awanga nango kaka po anini motema mabe. Motema mabe zo futa te. Motema mabe futa kate. E futa kate. Eza pasi. Bo créa motema mabe bino moko. Bo créa kindoki. Ngalo ba ba comédien obomonaka. Motema mabe ya ba comédien belé ba pena misala mabe. Yenge comme ça bango motema mabe ya degré wana. Bozonga bobongisa misala. Bozonga bobongisa musala. Bolongola ba fitilité, bobongisa ba comédien, bobongisa musala na bino. Musala théâtre zaki na valeur. Musala théâtre zaki bien. Lelo bobebisa musala likola ba rando. Ata muto jouer bien, moye bo mona ki bien muto jouer et ate. Lelo boyo tele mate po bolo bake Michel leki Davina non jouer. Po muto tele malo bake Michel kuta leki Davina non jouer faza mutu mobwe. Aka motema mabe to yebi ne mamba théâtre te. Pour en réalité mutu mo ta yo lo bake Michel leki Davina non jouer. Mais comme qui fanatisme ezali. Comme bosa lango na ki fanatisme. Yango boyo lubaka bongo. Yango boyo finga ka baninga.
yango boya omona lokwa bino nde boleki eya kitoko te. Boti kokabola ba comédien, bosangisa ba comédien. So bosangana oza bien, mais so bokabwana bozana bino ka bongo. Bozana bino ka bongo. Bozala ka bongo na comportement wana, bozala ka bongo moyebo kende pe liboso ezala te. Batu bakenda liboso soki ba otambola ensemble. Mais so bo tambola ensemble te, so bozana ka pona ofinga ka Belleville, bo mo ateke Belleville obando kenda ka bino bo bando kweyaka na bino kaka. Bo bando kweyaka na bino kaka, po bo ana motema ya malamu te kati na bino. Eya pasi pe maboyoki audio na teli bino. Nzoto nayoka ki nzoto malili, to na moni audio ya la fille. To na yoki penza audio ya la fille, na kamwe, na yoki nzoto malili ngamo no bi o. Ye pa loba boye po to yebi ka batu musu ba loba bongo o to zan ba audio na bongo ba loba bongo o na yepe e ka musenga no bi o na Deborah pa loba bongo bo lelo koma bongo ndeni o okay koluka ka ki visibilité ngo e a kitoko te. Botika pe Belleville travailler na ndenge na bino bo travailler na bandenge na bino botika pe ye pa travailler na ndenge na ye. Muto amema bino nyonso na YouTube ye wana. Comédien o amema bino nyonso na YouTube o apesa bino masolo a YouTube. O ya fongola YouTube mba muta liboso. O asala ke bokoma na YouTube bino nyonso. Eza ye wana. Ata bolingi lelo te boza ata na mwa respect mukie. Po bobalukela mutu oyo o asala ke bokota YouTube ango. Bobalukela ye. Mais boza ata na mwa respect mukie. E ozala bien. Ba ma finga na bino moko ezala kitoko te. Ezala kitoko te. Donc nzoka nde bozaka na boyebi kete Belleville apesa batu ba rôle na ye. Boyebi kete Belleville nga zawana alinga pena batu ba jou. Belleville nga zana batu nyonso ba jouara ba rôle na ya pimela mutu ba. Nzoka boyebi peke Belleville pimela ba rôle te. Nzoka boyebi peke Belleville sacrifier ba rôle na ye. Moi je pensais que boyebi yango te. En réalité, boyebi mususu. Mais o pe bobimise la biso na réseaux sociaux ka pona kofinga e ape mususu ezaka pasi pe mawa. Nzamba lola pambola bino, nzamba pesa bino makasi bato ba comédien o boa mitema mabe, nzamba lola sunga bino pena boko te ki mutema malamu eza malamu mingi. En tout cas na komi na suka analyse na nga na pesi bino kaka ba bizu na bino esika bozali ba o bolinga biso tango koti na chaîne na biso zala na mutema malamu ya ko s'abonner ya ko commenter surtout ya ko partager et aux malamu mingi. Nzamba pambola bino esika nyonso oyo bozali. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Naloba toujours tango zo partagez biso na Facebook, partagez biso na WhatsApp, partagez biso na Messenger. Partagez na Facebook, partagez na WhatsApp, partagez na Messenger. Alors la famille ngana bien tokutani à la prochaine occasion ceux qui t'attendent Zambé azongite. Alors quand vous abonnez aussi, activez les biso cloche à notification s'il vous plaît. Cloche à notification et permettre yo prochainement tant que na ba analyse na biso au na biso directement et si ka nyonso uzala. Ya un bon na beta c'était quand vous abonnez, activez la cloche des notifications et uzala malamu mingi. Ngana bien tokutani mbala sima soki yesu masi azongite. Na sir na betis na mutu libakute na loba nanga toujours na yaka nanga ko finga te na finga nanga te on na lingara pete ba commentaire na bino ezala ya finga na finga te na lobaka o nga na yebi na lobaka o nga na moni na lobaka o nga na lina yebi ya on moni ke ta on a moni vidéo ya Deborah na yeli bino vidéo ya Deborah par rapport ya makambo Deborah comment on loba par rapport Deborah ndenga comment boakela ka Belleville quand dit ba jeton na théâtre et ça la biso pasi. Et ça la passe na motema. En tout cas, nga pena na avoué de bosso na bino. Et ça la nga passi. Kota la ke muto ala kisi bino musala. Kota la ke muto a memi bino na musala ango. Ce qui Belleville zaka motema mabe. Alinga linga même pas comme ba comédien na YouTube. Mais a fongole la ba comédien belenze la.
afongolela bacomédien ebele nzela bacomédien ebele de Belleville afongolela bino nzela afongolela bino nzela amema bino ebele na YouTube oku bozaka kutata na idée bozaka kutata na idée te ke te YouTube ekopesa mais Belleville amema bino na YouTube ebele afongolela bino nzela mais lelo kaka bino bobalukela ye lelo kaka bino bokoma ofinga ye lelo kaka eza kitoko te eya kitoko alors toto monaki pena video ya Deborah no bena otika yango te fona ya kolobela yango boyebaka ke sika boza bayemona mpe video na biso oyo bayebi mpe ke tolobaka boye eya kitoko mingi alors merci beaucoup nzamba apambola ndeko nyonso oyo akoti na chaîne na biso nzamba apambola ndeko nyonso alandaka biso partout oyo bozali nzamba lola apambola bino nalobaka toujours force na ngai ezalaka bino nalingaka bino mpo bino mpe bolingaka biso baoyo mpenza bosutenaka biso baoyo bofingaka biso te baoyo bosutenaka mosala na biso ekende liboso nzambe apambola bino nyonso tokutani mbala ya nsima soki yesu masiya azongi. Alors, abonnez-vous, commentez, likez, partagez et surtout n'oubliez pas d'appuyer la cloche de notification. Donc, appuyez sur la cloche de notification pour ne pas manquer nyonso oyo koleka awa. Eza bande comme suba déclarer ka to mona o lisu te mikolo, tozo lisu ba notification te mikolo eza pour bo activer te. Donc tango s'abonner, activer cloche de notification. Ce que activer déjà mbala moko, do ba analyse nyonso oyo bandoleke pa na biso o banda ko zwango, o bando zo notification nango. Ndambe a pambola bino. Tokutani à la prochaine. Bisous. Bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube X les Botelois, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.